bina sali po ngani tanga masolo boucle. Lelo ezalaki esengo mingi awa na quartier Kimbangu po Action Kalamu penza eyaki mobimba po na kolakisa opération fulu po baboya bosoto penza ezalaki awa bandeli nango bafandisaki ba membre pe ya koyebisa bango ndenge Action Kalamu efonctionnaka pe ezalaka. Cordon Didier ayebisaki bango penza ndenge Action Kalamu onge oyo epesami epai ya ye moko honorable maître Ridi Mbemba yende azali présent yende azosunga bana ya commune ya Kalamu oyo ba mama pe bilenge pe ba papa babengi ye motolu ya Kalamu po azali mwana na bango. Yango wana ebandeli oyo ayebisi bango ndenge bakoki kosala ba ide na ye awa na kati ya Action Kalamu. Penza kobima na bango bandaki awa wana premieri balongoli bosoto nyonso pe salite Action Kalamu penza oyoyo ekumamaka epai ya ye moko honorable maître Ridi Mbemba penza bamama basepelaki na likanisi oyo. Quartier Kimbangu bandakala depuis président Mobutu azala nanu bamona likambo oyo te. Mais baye komona ngo kaka awa na ye moko président de la République Fati Beton oyo penza idéologie ya ye moko honorable maître Ridi Mbemba penza na makanisi oyo alobi apoyi bosoto penza ezala na ba quartier oyoyo lokola quartier Kimbangu aboyi bosoto ate Action Kalamu pona poubelle elongola basalite nyonso penza awa na kati ya quartier Kimbangu pe babalukaki 4e mairie babimi bazwi pe basalite kaka ndenge eza bomeseni batu ya Kimbangu penza basepeli batu ya quartier Kimbangu penza basepeli na Action oyo ya Kalamu oyo balobi opération fulu penza fulu emonana te awa baboyi salite pe baboyi ngungi atikaki kaka bongo te pe alakisi lisusu opération oyo ya kolongola salite penza esukaki wana kaka te bakotaki tala kutu terase oyo banda 1900 ezalaka nango kaka boye nde babongisi yango mpona mai eleka penza batu ya quartier Kimbangu pe babitan oyoyo ya 14e mairie basepeli na likanisi oyo yoka ndenge ba mama boulot de boulot. Donc nous on a dit boulot, votre travail boulot. Nous on a trouvé Azar na Congo, Mutabole. Basungi biso merci pour na député. Makambo. Eza malamu na sepeli trop. Boye eza malamu. Awa ça a été de kimingi. Tant que tout le monde a bana balosala biloko boye. Vraiment c'est sengo. Bongo ndeka tendeni. Il faut aller kapasa za robomi. Afale. Nous sommes très contents parce que ça n'arrive pas tous les jours qu'on vienne faire un salon spécial dans une commune qui était aussi sale. Il faut voir les rues. Avec ce que vous avez fait, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup encourager. Nous encourageons Maître Ridi Mbemba. Vraiment, cette initiative vraiment doit toujours aller de l'avant. Vraiment, c'est une très bonne chose. Si ça doit se faire tous les jours comme ça, tous les samedis comme ça, vraiment ça nous arrange beaucoup. Et c'est une culture qui doit être impliquée dans la mentalité des habitants de la commune de Kalamu en général et de notre quartier Kimbangu 1 en particulier. Vraiment, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup. Nzamba Pambola honorable o banana umelia wanasombe sika oyo
7e année na ngango na namoni likambo boye na veni oti osala ka biso mona makasi na biso na ba kesha biso na biso bilo biso tozala ngo tozo ba pau ba nini tozo sala mais tozo simba te mais lelo vraiment tout cas nzamba pambola bino pour lelo honorable kiti awa atoka nzamba pambola longévité na mosala malamu ya osala na kati ya veni oyo abandi kuna asali akiti pe pala biso oyo tozaka d'inconsidéré ba considérer biso te toloka bato moko délaissé mais nzamba pambola yo nzamba salela bino bola en tout cas likambo kende etikala te likambo boye econtinue ti nzambe amona loboko ne ezala toujours na mosala oyo continuité yango ezala toujours nzambe abakisa mutu ya kolanda yeyo honorable Ridi Mbemba penza na baidéologie oyoyo ezalaka nde boye bana ya quartier Kimbangu balamuki na baide oyo penza balobi babandaki kokosa bango mais maître Ridi Mbemba aye na innovation ya sika penza kolokota fulu nyonso tu mama oyo kuta lobi angaye na otobwa kaka fulu sikoyo tala ya ofele yango eye mama oyo alobi nazali na 3000 francs ya kobwaka fulu me bana na nga bazuma tembele na loso po nabwaki na nga ofele na action Kalamu penza esalaki esengo mingi na quartier Kimbangu penza komona makambo oyoyo ye moko Cordon Didier alobi boye kaka ndenge ezalaka. En fait, la Pessimino, merci beaucoup. Et la Pessi, merci na ba maman, ba yaya, ba papa ya Kimbangu na ba leki ba ya biso. Pour ce leki, nous avons na matonge, tout ça qui matonge no kumba, tout ça qui matonge 1, matonge 2, matonge 3. Pour ba ki eteke pour ce autre vous na Kimbangu, pe bo moni biso na Kimbangu. To ko senga kaka po ndenge président Choloba, ki mutu na mutu azo asalibrité comme charge na ye. Po mutu ka ko bongisa liboso na yo azate. Jese za munene mutu na mutu abongisa liboso na ye. Soit komba liboso na yo. Kangisa salite na yo, fulo kangisaki na fulo alupangu to ko bwakila. Susi na biso ezali eteke population za na kimia. Ndenge to moni ba terrasse, ba caniveau, ba difficultés ebele. Zambé apesa biso makasi, mais là nous lançons un appel solennel aux personnes de bonne foi qui veulent contacter l'action Kalamu, qu'ils viennent, bah ya to simane longo, to bongisa, tout ça na biso elongo. La sima ya vision ya chef de l'État, pe ya président na biso ya parti, pe ya président ya action Kalamu maître Ridi Mbemba, ne to kende liboso. Na bandi na pe na pesi bilo motondi ya mingi. Penza esalaki esengo mingi na quartier Kimbangu penza komona mwana na bango ya Kalamu ye moko honorable maître Ridi Mbemba penza ba mama basepelaki na makanisi oyo boyoka ye moko président ya Asbel Action Kalamu ndenge alobi na micro ya Lingala News. Premièrement, je veux remercier jeunes nyonso ya Kimbangu parce que étant moi na Kalamu nous sommes censés tous à la uni. À la moko pour te faire développer commune. Et l'autre est à Kimbangu pour montrer que à Asbel Kalamu, on n'a pas de parti pris. Tout ça fait que non, oh bazara batama tongue non. L'autre est à Kimbangu, ne peut te évoluer avec Nzambe. On va aller à Kauka, on va aller à Yolo pour qu'il n'y ait pas de parti pris. Biso message na biso ezana na unité et la carte ya unité c'est en l'union de baba na français l'union fait la force. Donc la unité de tokotombola commune na biso ya Kalamu. Yango na moni étant Asbel Kalamu, bato bele na Kimbangu baza surpris parce que le concept même il y a action Kalamu. Faut pas que toya to loba. On vient directement, on fait une action. Ça action et continuer la action. Donc, semaine prochaine, tu vas sur Kimbangu et tu vas libérer les toxiques à Ngamba Matonge pour continuer bon. Mais na kosenga na babitan nyonso ya Kimbangu, maman, papa, pas dans la conscience et côté ya ba jeune totika ko buaka biloko na balabala parce que c'est ce qui nous rend et ça là que lorsque mbuleza to dinda, lorsque mbuleza bangungi salité makambo belé. Donc on va terrasser, mais tout le monde peut terrasser à les on va essayer, exemple de force, on va revenir encore à Kimbangu. Cette fois-là uniquement pour déboucher ces terrasses-là, pour que esengeli moto nyonso oyebake fo okombola liboso ya lopangu na yo action Kalamu ekeya bango baloroti fulu wana pe babongiseli yo baterase
nyonso po mai ekende pe esopa na nzelele. Po awa Action Kalamu baboya ngungi penza pe baboya bosoto. Ezalaka nde boye. Babina sali po mulingani tanga masolo boucle.